chrétien to ko mo beta la babanga so mo muninga mo lekio o benda ipazonga sima na kati ya corps du Christ batu ba otatabana il y a pas l'amour au moni pasteur Denis Lesi akenda ko kosa ministre muto yozo benga o benga mosala nzambe akenda ko kosa ministre asenga parolo asele panda na loba akenda ko kosa pona nga ayiba po azongsa mbongo te mbongo ti lelo azongsa ta azongsa ka mutuka aboya ko zongisa mbongo et puis apesa ba fait OK et prouver ka zwa mbongo te lamu ya Denis Lesi mbala moko ake ko senga pardon soki akrasa ki na mémoire ya moto akufaki voilà un homme de Dieu Denis Lesi na web selo moko ba chrétien to ko mo beta na mabanga ba au moment maman Tina sala AVC ana para comme para donc comme un problème yo beta kali solo ngote awo Tina sala AVC o mona kai ngapo na ngaba kangaye oui pardon rejeté bakangaye pa mbalasima omoni les Kinois font quoi à tout qui mutu ayebi que non senga pardon o pasteur Marcelo kangi saye po ola sabatu ke mbalasima boko takana katia ma famille abatu mais baza sala nzambe omote ke OK mete mosala nzambe moko leta sengi pardon wana kangi saye o ka sou miss le la pesa kali kanisi ke akangi saye. Le pasteur Mogisho, il pena sali ba vidéo à lobby qui Denis Lesi azakana sida. So qui tembe afunda ye ba kende ko samba sala ba examen ba ki Denis na sida, il pena ko puyer pasteur Marcelo akabisa Denis Lesi. On comprend. Bana kutu ya pasteur Baruti, ba beti mamuna nwana kara ya oloba ki papa bango azaki mutation so kilt. Ba beti ona okara. Omoso bakangi Denis Lesi akoma na bazel, extravagance ne mabe. Na zaboye Denis Lesi na sa pasteur Marcelo na beti penya CT pasteur Marcelo avec beaucoup de respect que je vous dois kolimbi sa Denis Lesi a même là ba preuve ya maman blanche asala ki bibiel parce que je veux déranger ba tembelé ba tembelé ba ayaka kana ba preuve pasteur Denis Lesi na Marcelo nani a la raison alors ce que pasteur Denis Lesi makambo alobi eza penda yango neti Mogisho alors que Denis Lesi a sida c'est que Mogisho ça n'a pas preuve moi je peux pas nagoya ko beta CTT et pas ya Mogisho na bilo ba ke Mogisho lo bibiete wana za état sérologique ya mutu ba état sérologique ya mutu ba sakana na ngote nazo pesa ka exemple à maman Gerda wana maman nanga maman prophétesse oh lelo batu bingi ba komo finga eba ebiete maman wana mata bien maman nanga tant na lo ba azola yesumbanga na photo nga peso photo Jésus zaki na ngana lia mbanga tu ko ba to na TV yango na yebisi hotel na ngana lia mbanga yondo oza bona kuko pesa photo moi no bizite na kuko penya bo vandi na photo moi si na otali penya bo o pese moi bisou nazo yebisa OK batu ba linga ba mona ngo tabou o reza tabouté Bible parle la rage ya moi guerre d'appel trop brutal la zone te Bible lobby kabelo $100 zo loba on a ngai na zo ba santé ngapa mère na zo santé kabelo je dis $100 te yango na lobby wala zeka ba kutana ngapa mère et pas maman na zo santé on comprend wala zeka ba kutana na cadre ka melasika mais je veux dire tayo wanga nai. Bonjour, bienvenue à la chaîne Mère des Jumeaux Acti Télévision. Merci de la confiance, peine la fidélité. À chaque fois, vous avez Salangai Giti Samba, autrement dit Molobeli Yamoka. Merci une fois de plus à toi, notre mère boss, Mère des Jumeaux. On appelle ça Bambote à trop. Pourquoi pas dans Mardoché, Maouiza, notre coordonnateur, il y a chaîne Nabiso Wapi. Azome manga Giti Samba partout sans qu'il n'habite à Kokoko, Nazabongo, Lelo, Nam grand. Une grande personnalité, Miss Lolo, autre bétané d'actualité, non surtout, vous savez déjà très bien que quand il y a pasteur Barouch déjà, et ça, Nakisasa, na mort il y a cinquantenaire, Temi Bongo, actualité, où ils ont dérangé, peu les chrétiens et belé, à propos, il y a pasteur Denis Lesi, où ils ont ils ont circulé pour mettre pour bêta ma solo belé pourquoi pas il y a mam Cécile Bissal ou bêta et kao mama bêta et toro pour là déjà milité nazali bongo na Miss Lolo bonne santé ouais bien Getty santé ça très bien merci beaucoup na batutu bolanda biso na mère de Jumeaux Actrice télévision na benga ka bo s'abonner bo liker bo commenter les abakou boye biti biso za na bolingo
place au maman leki alekanaka c'est que zanda ku penza ya biso babaku to fanda wana ba ange adorable batasila bisalu place bo on doit vraiment ba information ya kitoko na pesi ba tout ba tout kara na sangisi ba tout na ba o balingaka biso te na ba o balingaka biso na ba o baza ba baku kite na pia bino mbote parce que déjà matanga pasteur Barouti koya nango ezong senga déjà mambebele na mutu mbote ebele na mama Zozo na Inde notre maman conseillère na biso ba biso bozaka na mama Zozo te faut bokota ba jeune prière pour nzamba sisitata mama Zozo mo mpanzi na bino mama chérie garde kidinda mosali na kolo mama prophétesse moi ça Yesu ba congolais tozo ça Yesu na mitema na pesi mbote na ngana Adlin Kabata le grand boss babi Adrisha Tropicana business na baki boye contact nyonso tout so boana besoin il y a ressemble monteur mutuka pièce de rechange n'importe quel mutuka n'importe quel monteur il y a mutuka n'importe quelle pièce de rechange vous contacter Miss Lolo to vous contacter biso na mère de jumeaux na numéro ata ya Getty a openganga to kokuta nsabino na boss parce que maison Adrisha ezana na matadi kala minte ezwa kishasa mais to mona équipe technique pe ya mère de jumeaux to kita kuna na matadi pona kaka ko panzara sango malamu mbote na président na biso Yoshua le président de tous les Abakouk mbote na mama Elimbizi hymne national mama Fimayemba mama Yvette Pemba ba gros bisous na ba ange adorable ba Tanzambia ya Sila et puis ba mbote na yemoko Sila bisalu moi soit Kangi Masolo a Kangi actualité le quoi papa Hervé actualité ça na ngamwa deux personnes ba star mi balé non lo ba bien ba star mi balé ne ba Kangi actualité Sila bisalu na Hervé Gola na musique c'est Sila bisalu na théâtre eza Hervé na musique c'est fait rigola na théâtre eza Sila bisalu soto bakisi na musique na voix féminine eza mama si le cœur de Kofi Olomide il y a pas match quoi hippodrome Kalamingité bon et beta 100 000 places. OK donc merci pour la première fois écoutez na biso boté la chaîne abonnez-vous partagez vous allez bongo plaisir makasi bon ici la bisalu si la za très bien Aza vraiment kitoko en tout cas SBP ça peut évoluer bien parce que déjà film monsieur ezoko ta déjà Kalamingité parce que 15 minutes déjà sili film ezoko ta auto ko sili c'est qui crochet de vipère tout monde qui no lenge nini basi mususu ya bibale bazaka maline otindi mobali a divorcé ozumbongo ya mobali bosali compte bancaire moko boye bosangisa mbongo na bino or ozaki ko shipper mobali tant mobali aza so na ngote tant a divorcé na mwasi na ye yo ye ko yebisa mobali ke yo tinda ki a divorcé te et puis oboye na motema moko omelie na mbongo ofundie lisusu na musala balongoli mobali musala et puis tomoni ndenge nini ba famille oyo tozalaka na bango ndenge nini ba induire ndeko na biso sherika na erreur parce que ce qui maman makabazaki maman ya malamu alingaka telemena mwana c'était que moi si o lokola biso to balaye il faut lozala kanaye maman makambo perdre mwana ya suka o bana ko betela tolo ben sherika a jouir pena qui PDG en côté donc ba conseil boinde tozoluke ko tana bandako et na ba conseil ko yebisa biso ke nazaka lesbienne oyeba kati wana eza ba conseil te wana ozo ko inciter batu na mabe film bongaka mutazo sala filme batali ke babi ate o ya dike mas et non film moko bo okotisa batu makanisa mabe parce que nzambe soki abomaki mokili na moto ezaki pona misala ya mabe ya ba lesbienne na ba pedula siko lelo to komona mutu penya ndimi na na TV azo sala filme asali émission un film na tableau moko ndimi na yeke na zarango c'est étrange. C'est vraiment étrange. En tout cas, malade à ma casse dans un bureau alors donc c'est pas première femme mutava na mbetu na mutu mbetu na souffrance et ça la première femme au moins appelle moi si wana azunio so ayo zo saka mobali mutu na makoloka na nzoto na ebi mama moko histoire à salama na njili papa azaki na mbongo azaki na basi mibale akima mama bana nae akio kota libala et pas moi ça mibale siko yo papa azwa compte bancaire na ye
atiamonde basenga biso na compte bancaire na o chasu nani voilà kombo mutoso yo zate ayo kozwa deuxième personnalité na olia tata mwana papa wana cha mwasi bolingo makasi tango papa kufi mwasi annoncer na te aya na carte benda mbongo tout ezaki na banque aye lelo abendi aye lobi abendi aye lobi na kuna bendi mbongo nyonso na banki esili famille ya mwasi famille ya mbali bakomo telengana bakomi ko telengana mwasi asundola kutu ebeba mobali atala ngona miso asuka c'est ça. Alors d'où vient ma inspiration wana aussi là bisa dans un théâtre avant d'y réfléchir makasi pour ça la pièce y a marqué wana l'inspiration est à sur base de quoi au monita Salomon nzamba pesa qui est pouvoir aïbisa Seigneur donne-moi la sagesse et l'intelligence. Au moins, ils sont dans la sagesse. Parce que la Bible, dans le proverbe, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la science. C'est le commencement de la sagesse. Parce que science, si on a une science, la sagesse est belle dans le. Alors, si la Bissau tellement de Zambé, chaque film mené avant l'examen a l'action de grâce. C'est grâce si les arana coucou. Place au biso tokenda ko fukama ozo senga nzambe saelanga. Tango senga na coucou nzamba zo ko talisa ngona miso abatu nde place batu baloba ka simbikisi. Nazo peso ka exemple à mama Gerda. Wana mama nanga mama prophétesse. O lelo batu bingi bakomo finga eba ebiete. Mama wana mata. Mama nanga. Comme na loba azolia yesu manga na photo. Nga peso photo Jésus zakina ngana lia ngamba. Ah tu ko beto na TV. On a yebisi yote na ngana lia ngombanga yondo ozabo na kuko pesa photo moi no bizite na kuko penya bo vandi na photo moi si na otali penya bo o pesa moi bisou nazo yebisa OK batu mo linga ba mona ngo tabu o keza tabute biso nyoso to lobake to abasa Yesu mais pour la nini na tango to koma ko bimisa libala ngo ya Yesu biso nyoso to boye e koma ka batu musuba bomba mama lobi ya za moi sa Yesu original voilà o ya moni ke suye atala ka ba video mama te. Mais tant que vous avez une vidéo maman, vous avez tout caillé, vous avez défoncé dans le maman garde azaki muto yo anyo kwa mamingi na via souffrance aka na ngote. Mais amata bangomba ya mangenge nyana zola lo moni amsungana yo to koko matate to taka batena biso e na batasungomba na ko inda. Mais mère abano beta ba desa ya moyi ya mbula ya malile langa andimi avanda po auluka zamba saila ibolamu. Et arrivé ce qu'on a moment oyo prière na ya bondela na kuku et bimi siko na miso abatu nzambe siko élevé batu balobi azakisi donc il a tout ni Bible parle dans la rage ya mangé d'après la trop brutal te Bible lobi kabelo $100 zo loba on a ngai na zo ba santé ngapa mère na zo santé kabelo je dis $100 te yango na lobi wala zeka ba kutana ngapa mère et pas maman na zo santé vous comprenez? Mais je vais dire, Bible lobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Vous comprenez? Paul Thomas le nani Thomas nani Thomas le coffre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Tina nini baninga pepo na nini ngana kota bonganga ngai nakanga masena Yesu yende mopezi na nyoso mama Gerda isaba olele oyaya OK Missy Lolo là c'était juste un biscuit pour démarrer émission d'émission. Alors nous allons parler aussi les actualités dérangé penza ba chrétien mais tout le pasteur Barout déjà Azar na morgue habité tous un commentaire à Nini pour la pasteur Barout parce que nous allons parler aussi à propos de Denis les chrétiens bénis. Tout à fait. Bon, premièrement, pasteur Barout c'est mon pasteur. Oui. Et ça église nanga on a yebaka Nzambe on a zoa baptême ya liboso na zoa ngona pasteur na église ya pasteur Barout. Wana bazaka bango so 4. To bano benga bango les 4 êtres vivants. Bazaka pasteur Barouti, pasteur Landou, pasteur Mbombo, Ozaka docteur Akufa na papa Kalumbu. Papa Kalumbu pe azaka na biso. O asala église na awana sous région. Tant sikoyo papa Barouti. Azaki côté tu sens que un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Omoni eza na batu mususu ba bengama. Et yape na batu mususu ba bengama te meyeka cop.
neti bato balobaka chama ilikola mesa ilikola télévision landa lo sambo melo robika na moni mbongo na sambetu na moni boy ce sont des faux et archives donc ba faux prophètes oyo ça lobaki na Matthieu 24 dans le dernier jour il y aura des faux prophètes plusieurs viendront sous mon nom mais jour à soka na lobana bango na yebi bangote ba prophète belé o ba isa ba to mai chachi yatia ce sont des esprits kala sala na ngombe bikisaka bato ba écoutez ngala koko moni na biso elo moko nzamba za multi système oui yeso bikisa aveugle muso na crachat abondela musuka na maboko mususu pa loba moi c'est rotanga makila abenda eka elamba yeso alobi j'ai senti une puissance qui est sortie à moi au moni des aboy ngala yebsaka batu binonde batu bo pesa ba prophète mutu makasi ya ngata na yaka na pesa verset biblique na sa batu kende kotanga ngwe bande tisuka pour ne pas aussi comber joie verset biblique tanga yango e bande tisuka pour comprendre batu ba yela biso ka système ya blani na besoin boudin batu ba yela biso ka système ya nini ya ke prophète a pesi parole de Dieu abondeli pona yo mais rido a temple katana pona mutu nyonso prophète Denis lesi na bino parce que nga pala nga za prophète te alobi nini alobi ke il y aura un grand homme de Dieu oya okufa. Oui. Et puis il y aura une femme de grands pasteurs, des grands hommes de Dieu à perdre moi si d'ailleurs. À Baxi sous na musicien moko ya mokili. Na musicien moko na politicien moko. Mais certainement tout le monde a. Yo kana biso loko moko. Yo kana biso loko moko. On dit quand Dieu donne une prophétie, Dieu ne donne pas tâtonnement. Dieu donne une prophétie avec sa dans précision. On se comprend. Ba otanga comme muto okufa. Pourtant, nous avons bâti prophète et pas Ézéchias. Aïe, c'est quelqu'un qui a Ézéchias na obomae. Ézéchias a ballonné mon toit Seigneur, prends pitié de moi. Attention, si nous avons un livre à souvenir. Souviens-toi de moi. Nous avons ces prophètes. Prophète, c'est pour la première fois Dieu s'est repenti. Prophète Abimaki, prophète Ayozonga. Ayozonga pour faire quoi? Pour annoncer encore une bonne nouvelle chez le prophète et chez le roi Ézéchias. Tant que nous avons n'a pas si prophétie, un grand homme de Dieu. Pourquoi yo tant que prophète? Par où tu déjà annoncé qu'il l'église naïe. Abinde na kebo to kuta na kana lola. Na tigeli bino bolingo, na tigeli bino le Saint-Esprit. Denis lesi aza prophète a lo kuta. Na yebisi yo ke ngai na boninga na yamba Denis lesi pa na yebi très bien. Ozolanda pasteur Baruti yemoka lobaki déjà ke ndena zaboye na silisi course nanga. Siko na okende ko pema. Ayeba inenga oke Canada oke kufa. Bakosa ote. Mais cette église d'ailleurs, le Saint-Esprit, le vrai amour. Bozala na bolingo. Olandi, pasteur Baruti, so otali prophétie wana pesaki, apesaki on le même jour. O sango ya mwasi ya papa na biso Marcelo et Yaki. Ah, oya mama blanche. Tango nazo imsa. Geti. Omoni. Na lobby boy. Il est lobby, tout le monde sait qui a Sakoli, tout le monde fait nango. Pasteur Baruti. Mama blanche. Nasima ya pasteur Baruti. Nasima pasteur Baruti, un grand homme de Diakoufi. Papa Umba, mobali ya maman Marie Mouchebe quoi, ex-ministre. Dieu ne donne pas les prophéties à tâtonnement. Nzamba tatonaka te, nzamba yaka na ainsi dit l'Éternel. Geti nango zabo, nzamba zo pambola. O mona. Nzamba lo babongo. La moni liwa ezoya na famille na yo. Il faut rebondir là. Tant que bosala nzambe, faut arrêter hémorragie. Yo monika yo lo baba mona yo ne gloire est pas là. Nzamba lo ba na prophète moko yebisi alobi. Soki na pesi yo message pour na méchant. Oyebisi ete. Makila ya méchant ezala mutuna yo. Mais ceux qui ont ebisi méchant et que méchant sali makabonga la lobité soka kufi ezala mutuna emoko. Tant nzamba ebisi likambo. Tant que mosala nzambe, Moïse a arrêté hémorragie. Tant bala nzambe ba ndeko kufa na nyoka. Pourquoi pas y tant que prophète il s'entend que pardon arrêter hémorragie moi ça mosala nzambe kufaté pardonner yoka mawa. Donc, monsieur le Tali bien pour nayo, on croit jamais la prophétie, il y a prophète de Nilis. Ngana za na croire que la Bible est la prophétie à mon nene pour la bisoba ensemble. La parole est ça rema. On se comprend. Ma benyango rema na logos. Ndeba benyango. On dit mais la benyango na lobi bo ya Denis Lesi na kondima yango atamu kiete. Mais pour la ninte.
na lobi na yo boye omoni ngai moko ne na zaboye na oka mungongo nzambe o comprendre mutu foko lukaka obondela otuna ka nzambe ba question nzamba papa na biso kozo charge na ototike la prophète kozo charge na yo totike la prophète prophète aza eloko taza mutu lokola yo mazaka na grâce nzamba pesi mais yo moso ko kotipe la profondeur ba grâce eza fui kati na yo e komoni sama quel temps na Isaïe 45 pour la nuit comment on peut ça ba prophète charge moko boy inutile aussi que prophète on peut charge moko inutile prophète comme le roi Nzambe na yo pour les Canadiens mais yo moko solana Nzambe boy faut les Canadiens la prophète nga l'église nationale que l'autre na pasteur soka ba question son batang batei verset mo elekelinga fona kene na kota na bureau pasteur a expliqué nga on comprend pasteur a expliqué nga chaque fois pasteur a un message a pesinga ba esanga na suka mama Micheline Bondela Maman Micheline Bondela wala pasteur ngai bisaka yo miss lelo toto ka ramate ya tout temps appelé la Bible yo potang la Bible mingi ça nous montre vraiment que on lia pena Bible moins trop Dieu est amour. Oui. Le tout monde là Christ au bango moko basana ko potanaka. Le lot moni pasteur de Niles à l'équipe de mission, il y a ancien patron d'Anga Mike Lokamba oyo alobaki que moi si maman blanche so qui a koufi parce que ils a une opération chirurgicale esthétique. Oyo sali que ils appellent moko oyo memi que maman blanche aiba na kokufa. Et après tu vas se plaindre en côté pasteur Marcelo alingaki amema likambo wana na niveau ya justice mais tomboni bolamu ya denile simbala moko ake kosenga pardon soki akrasaki na mémoire ya moto akufaki voilà un homme de Dieu denile na web selo moko ba chrétien to komo beta na mabanga ba chrétien to komo beta na mabanga so moni muninga mo lekio obenda ipazonga sima na kati ya corps du Christ batu ba otatabana il y a pas l'amour. Parce que Saint-Esprit a cause jamais revendre la place bolingwezate. Au moins le pasteur de Nilesi a kenda ko kosa ministre. Muto yozo benga obenga mosala nzambe. A kenda ko kosa ministre. Asenga parole se répandre. Na loba a kenda ko kosa pona nga ayiba po azong sambongo te. Mbongo ti le azong sata azong saka mutuka. Aboya ko zongi sambongo et puis apesa ba fait OK et prouver ka zo mbongo te. Mais déjà mon sala nzambe escrobo yo ko ebisanga za mon sala nzambe par rapport ni tozwa kaya maman blanche maman blanche aza servante de l'Éternel aza mwasi oyo abande ko sala nzambe mobali na ye asala nzambe tango denile sozo tenir ba propos moko ya mabe envers mwasi ya ndeko na yo au moment où maman Tina sala AVC ana para comme para donc comme un problème yo beta kali solo ngote awo ça la AVC o mona kai o mona ngende atabola ba quelque chose nga la mona te yango ba ki ataba tozo solo la o ebi siko longe comme ça nga ba quelque chose ya ngai wana ne bo lo ko ma lo kwa ba mo bo sisa na ifasi o comme lo kwa ya mami de la lo kwa die donner ya ngumba te tozo solo la o isa YouTube elenga YouTube yango wana yeba ko ne ba problème azana nango la vie abongisi na ote mozo ko critiquer moi si ya muninga oto mona telema na sambula abondela pona pays pona mboka yetangu nani moi si uchokufa nani moi si na biso ndeko na biso uchokufa oyo Rifin tango yaka alobaka na eka ke denine si yo mukolo boy otepe téléphone o lela ya na mukolo boy alors bah ma paix pour na moi mais Denis c'est qui se permet de dire que mon sala nzambe après disara mort n'a été sur prédire liwana au sait aux âmes ta science au kilt alors bah qui est un grand homme de Dieu au kufa mais sur le bac mon sala nzambe après disara mort n'a été sur prédire yango aux âmes ta science au kilt mais na parcourir la Bible na moni Paul a l'obligé j'ai achevé ma course. Je pars pour rencontrer le prix de la vocation céleste. Je cours pour rencontrer le prix de la vocation céleste. D'abord, Jésus ici, c'est mon corps, c'est mon sang, buvez-les, mangez-les. Second, Jésus-Christ, après 3 jours. Il y a beaucoup qui a suivi après 3 jours. Mais comment un homme de Dieu qui a le discernement peut se contredire? Pour dire n'importe quoi. Il n'y avait que des vérités. Tu as des preuves.
Non, là, c'est l'information qui va à la source. Non, il faut au moins des bisous. Au moins, avant de venir parler de quelque chose, il faut d'abord qu'on fasse l'investigation. Il y a un élément où il y a une preuve tangible. Il y a une preuve. Marcelo Lobby, comment Moutako fait une simple opération? Batangi pe kombo ya opération te. Malobi na nuke maman Blanche azala de akoyoka ba passe. Ngata ko balobi akufi na thyroïde. Je suis allé faire de recherche pour na royer ma thyroïde eza maladie nini. Eza kana be fenini est-ce que ko boma mutu traitement na ngeza. C'est ça. Google les perceptions déjà facilité il y a dictionnaire. Mais Denis le sayo lobake maman na biso Blanche a quelqu'un qui sait ça BBN. Mais il y a un moi ça ça BBN, tu n'as pas de preuve. Médecin turc qui a solané la langue ni. En solané la langue ni pas est-ce que médecin qui a une formation ou ils ont réservé pour la famille Tounas. Pas ça donner les. Ce sont des spéculations. N'a pas ngaba kangaye. Ah? Oui. Pardon rejeté, ba kangaye, pas mbalasima. On dit les Kinois font quoi? À tout qui moutou, avec qui nous senga pardon. Au moins pardon Denis n'est pas sincère. Babi pardon est un regret sincère. Yaye n'est pas sincère. Pour nangai pasteur Marcelo kangi saye. Pour ola sabatuke mbalasima boko takana kratia ma famille abatuke. Mais baza ça nzambe au monde qui OK mette mo ça nzambe mo l'état sengi pardon wana kangi saye. On va sous miss le la pesa kali kanisi ke akangi saye. Au monde qui est malade, il est corps d'église. Tout le monde peut pasteur Mogisho, il y a une vidéo à lobby qui dénile à Zakana Sida. Ce qui t'aime à Fundaye, qui n'est qu'au Samba, ça un examen, qui dénile à la Sida, il y a une pouiller pasteur Marcelo à Kabisa dénile. Il ne peut pas mis Lolo, il peut la même pasteur Bassala Nzambe. Pourquoi? Oui, pour ça n'est de trop. On comprend. Bana kutu ya pasteur Baruti, babeti maamuna nuana kara ya olobaki papa bango zaki mutation so kilt. Babeti ona kara. Omoso bakangi Denis Leste akoma na bazel, extravagance ne mabe. Bakangaye. Bakanga penza ye po mambo sila. Omoni ke bana pasteur Baruti ba beta ngo kara. Parce que ye alobi ke un homme de Dieu ne peut pas prédire sa mort. Sikoyo, jour to connais qu'on soit corps il y a pasteur Baruti. Oui. Est-ce que na mona ki le roi azaki na cinquantenaire. Azalaki. Azamuto yo pour nanga na benye versatile. Les gens qui sont des versatiles, baza bato balingara une chose et son contraire. Ba ba eloko ba lukate, c'est ça le problème. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Nga penyande na zaboye, Denis Lesi, na sa pasteur Marcelo na beti penya CT. Pasteur Marcelo avec beaucoup de respect que je vous dois. Kolimbi sa Denis Leste, a même là où ba preuve ya maman Blanche à ça qui BBN. Parce que je veux dire, j'ai pu battre belé hein, battre belé madame. Ayaka kana ba preuve. Pasteur Denis Leste na Marcelo nani a la raison. Alors ce que pasteur Denis Leste makambo lobi eza penda yango. Alors pasteur Marcelo faut un appel sur public qui non surtout ba congolais non. Pasteur Marcelo a kolandela sikoyo ba médecin. Comment les caméras sont secrets? Serment du serment du Procrate. Et ça secret au yod jamais au tikala ko bimisa kana vinayo. Au moins il n'est pas na na sida na keba sala nga teste. Ba kutinga na sida médecin azana droite ya ko bimisa secret na nga. Po ba retourna yo confident na onani oza posa to pesa ba information. So lobi ke ngamoko. Secret wana tikala ka yo na médecin. Une fois médecin bimisi il faut l'andilaï. Vous comprenez? Neti Mogisho. Alors que Denis Saza Sida, c'est que Mogisho ça n'a pas preuve. Moi je peux pas naroya ko beta CTT et pas Mogisho, na bilo ba ke Mogisho lo bibiete. Wana za état sérologique ya mutu. Ba état sérologique ya mutu ba sakana na ngote. Ngana zaki ko travailler na Médecins sans frontières. Tozaki bato to maneko ke no so ba chel. Na ba site to ya na bango. Oui ba chel. To so bango na ba site to ya na bango ba so bango prise en charge. Chelo azana maladie, to pedula azana maladie. Naibi ba pedule belé, naibi ba chele belé, mais je garde les secrets.
pour ceux qui bayebi que yom to bimisa ki ba okanga yo na vie photo e ba regarder ba secret o cause en open la raison neti Denis les sako qui peut cause en raison na lobité kaza en raison mais il a fallu garder les secrets mais corps de Christ il a besoin d'informations même corps de Christ il a besoin d'informations pour ba baza banani même population maman Koufi ba yoka teke papa beli ba teke maman beli bon yebi teke mutu musako la pelo na tonga la mukite ba tuna nani ba tuna mbetu na ye mutu alali lobi na tonga la mukite ba tuna mbetu na ye ngalo ba qu'il faut ba ndimba ye ba ka état de santé ba sali état de santé ya matina nanu ya matina abete la biso eza ndeye nini abete la biso état de santé ya matina abeta l'état de santé moi sinalité état de pasteur ayembeli biso pété akena boîte de nuit o basi bakitaka na strictisme ba obi na mitakala boye pasteur atelemi na bango ameni na bango na suka bakene ko sani o 500 autres ba moi merci ce n'est pas un homme de Dieu azamuto aki cop alors pour yo Miss Lolo o gardaka et où au monde a imaginé Denis Les ça représente pas na yo ngai Denis Les ne représente rien pour moi c'est un païen c'est un païen asa ba na église ba yo ka été bon église na etika na 17 personnes bandimi ba comprendre que vieux oyo aki cop et surtout tant bakanga ki kaka ye na makambo ya ministre oyo azaki na période ya Kabila abi ya sa famille présidentielle ozongisa ye na mona papa na muté amabe. Merci Miss Lolo, nous allons citer tout sur l'actualité à Kofi Olomide. Tout le monde est déjà affiché à Kofi Olomide. Hippodrome. Où ils ont préparé concert en 2025 na hippodrome. Mais Balobi Kofi Olomide ils a place il y a 100 000 places et Kouka. Mais Balobi qui place soit des côtes à 40 à 50 000 per place. Mais celui qui Kofi Olomide Azam to abeza au beta tenera kosaka biso na o les gars qui a concert ne beta te. Te mama si penya sali nini nango. Mama si penya sali. Mais fiche ka yena mama si. Bon ça eza yena mama si orchestre na bango. Moi c'est na mobile. Date ezate. A témoigner bien lobi mukte date ezali apparemment. A combi a lobi bien. Jour au coup femme tolela moi sinaye. Mama si o a commissaire bébé a bien que bébé Ernion. Mon vieux penya azongeli penza bolingo. C'est que vieux azaki na carence ya bolingo. Akuta ce qu'on a moi na masina. Wana petit na ngachang, wana masina penya petit na sans fil. Oui. So biso bana changu penya to yebi bolingo nde ezalaka. So to lobi pa to lakso bolingo to latisao. Via vani ne kimia abi moi so kokunda ye wana. Moi so vani na muto acerke ye wana. Mais le conseil c'est un hippodrome babi ezali ba salle mongo cinéma. Mais pourquoi Kofi Olomide a le quota 100 000? Mais na mona pe ba jibe. Ba bien zo kosa Kofi ba traiter comme menteur. A kosa conseil wana obeta te. So que obeta te, tous la date ba on batie, tous la date ba on batie, ba confirmer biso so que obeta te. Mais ngana yebi ke mama si akokota na kati ya buzoba ya viete. Ce via salaki buzoba moboye, mama si akokota na kati ya buzoba te. Na yebi ke mama si azaka muto azaka logique. Via la biso Kofi Olomide a obeta na hippodrome na o invité batu tout bazala déjà wana pona okota concert parce que aza papa na biso. Mais là tu billet na nuté date na ezana nuté Miss Lolo. Mais yo zela te wana eza affiche. Eza affiche kala mingi te ba billet ya osa ba sold out ndemo na mo ane ferego là. Jésus de nuances. Ah faire petit concert à Mathilde État. Oh, bakati lido a podom malamu te bato bakata concert wale la son la musique elle est là. Nabi c'est que yo na moi matoi no fona sokola ngo. Faut pas passer un tige coton na sokolo matoi. Pour ndenge papa va yembi. Yo le bike bakata lido bato wale la son. Na oki onka pana yo? Te na yambi bato. Atu na yambi. Yo yambi banani? Yo yambi ba wangila yo isanga mama ba wangila balinga biso. Yo le yambi ba wangila ko lo ba malamu pona papa vete. Faut yamba gauloise le quoi nga yambi gaulois ou yambi gladiateur abetolo li solo. Vous comprenez? Oh yo yambi wangila yo ibsanga ke wangila olobani yango po ya papa Hervé. Concert ya papa Hervé ya Genève. Papa Hervé a deux places au fali na betate. Russie na Genève. Fali na betate. Mais papa Hervé a osé. A beti Genève plein sold out. Billetterie fungwa mi pe maram to le kiki toko
Oh, tu peux te soumettre à date. Biso tu es na calendrier. Tchadat tu es payé na calendrier. Kalaming était 2 jours et bêta. Fallait soit bêti jour moko. Alors mais la maille a 10 fois. Monsieur Lolo, oui. Na yamba ki kaka ba wariote, na yamba ba wario, na yamba pe moko oyo azali gaulois na kombo ya Passion le Padre. Oyo lelo famille na ye elingi lisutu abenga ye Passion le Padre pe a décidé abana kolobela na ye pe héritier watanable. Et sora zo luka poto pour na héritier za penya ba journaliste té. Na mona ka fifi siwa na moni master na ngai Martin Engi na moni master na ngana ni Sini Kumbi aza penya na ba journaliste belete. Ngape ba wangi la ba ko proposer nga ba bi stade de France ya fali et senga ba baza ebele poto kende mais ngai lo kwa na linga fere na ke poto na dena nga te yebe moni Passion azobe la comme ma beauté passer kabeya abagi azali fanatique numéro 1 à faire te numéro 1 ta kosi numéro 1 te a décidé abi a lobla numéro 1 déjà fanatique numéro 1 ya faire c'est maman Marie Makiesi on comprend. Wana de famille na ya baya Thierry Gola ponga na zara na remplacer zoba wana ya fere wana nga na remplacer na remplacer zoba wana oya ngolo ba n'importe quoi leki na bango malade ya kufa bango mo bayebi nango o lo ba ke papa valier ya olien nani alamba ke na nzuni Orligola nga na remplacer Orligola na koma Lolo Gola ko kite mo bisi rango na remplacer Orligola na koma Lolo Gola ozo comprendre. Déjà mutu foye beloko sala mone tingane na zana linga Yesu boy so ba yebisinga ke mbongo yango yo koma kolobela mambo satana na ko beta bato na bambata o comprendre nga ba ko proposer ba ko corrompre ngate d'ailleurs corruption pas moi na nzambe za bien te tangu yo lobi ke kabeya akomolo bele héritier mazando ya héritier abi baza la famille azando ya héritier ke lo bele ndeko ngape na muluba ti abi ye abana ko lobela na ba tu nyonso mais sauf fali te alobela bisote on doit signaler le souffrement te alobela yana bisote alors après ça peut conseiller se plaît na ngaba ke générique qui a fait le single 69 et betité bati qui a fait le sota boka yeboko parce que est-ce que plaisir na gatubidi bazo kokala ba on na lobi une nation et koki ko se contredire tant ba bengi Yesu Belzebul babi ne miracle azo sala ngopo aza Belzebul tant bengani ba milimo pata ya fou de Gadara Yesu a posé ba toute question est-ce que un royaume peut-il se diviser royaume Satan et se diviser rapport donc yaza na pouvoir muke par rapport à magicien. Voilà, donc maman garde qui dit moi ça Yesu, maman prophétesse, maman motema malamu, na pesi mbote. Mbote belé na président Yoshua, mbote ebelé na maman Zozona Anne, mbote ebelé na maman Fimayemba, maman Elimbizi hymne national mbote na yo, maman Yvette Pemba na pesi yo ba mbote ebelé, na pesi mbote ebelé na chuchu na nyota lito ya mokonzi. Mon vieux Clo mon zambi de bundes mbote na yo, viens na sam kuku le nécessaire, il est toujours nécessaire. Motema ya maman Aimé Kunku. Les amis de Miss Lolo, je vous aime énormément. Le boss Adley Kabata, donc le boss Adley Kabata avec maison ya kiosque de rechange Adrisha Tropicana business oezana kati ya villa Matadi Kalaminte ezwana na kati ya villa Kinshasa mais ceux qui bozana besoin ya kosomba monteur ya marque nyonso ya mutuka wana besoin kosomba mutuka ozana besoin pièce de rechange contacter maman qui soit contacter numéro oeza affiché wana orozwa monteur na ya kitoko merci na baba nyonso tout boya awa bo chamu pepe mère de jimoa za ya biso to chamu pepe to leka merci beaucoup. Merci Miss Lolo, la nengo ndimaki invitation à biso. Je vous en prie. OK. Et ça bon plaisir. Là c'était notre Maman Leki Miss Lolo Miss Gola. Donc voilà nous surtout ba komo la zone déjà bon moni ki Lolo Gola to zaki na ye. Oh non surtout lobby boyoki. Maman guerre na peso pe mbote de la part toujours à Miss Lolo na na appelle besoin kutana yo. Et on faut les carapana. Na leki déjà. Pour Mikolo vraiment na zaboye. Na leki déjà. Pour mon maman. Na leki déjà. Donc vous allez bon la cima donc abonnez-vous, partagez, on ça bon plaisir. Merci na Marloje Mawiza. Bye.